naza pena problème munene ne naza bona naza pena mal construit nga finga makasi mais pona ko éclaircir boyo moni lelo na otolo bango flèche d'Alès ala toujours accompagner la flèche de retour maman pata kufa ito mona ko felo mide OK o comprend ba matanga belé kufa ko felo mide azalati tant yo zela ba ya ko rendre visite est-ce que yo sala ngona retour comment tanet na matanga yo be yebisi biso fa wera kende ba bengana kisinjo rati vraiment. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que matanga pena ba komo bengana na ba bengana ki ye Sandrine ba bengana. Ba bengana ki sinjora mutabunda pona bino. Ngite abi départ ba misela papi kakol. Est-ce que wengeza ya papi kakol? Wengeza ya wera. Boti ko la tape kakol babilo mobo. Soki wera ye moko comprendre que biso peto umela wengete. Ngana ancienne ya ba mission belé. Na ancienne ya bate belé. Wenge il faut premièrement tant oya wenge cause zala kan un esprit. Omoni ya bobinga na condamné te za kan na mutesa la. Tant kan de sila alobane bien. Chaque samedi. Chaque samedi. Défait boy. C'est quoi ça? Vous avez chaque samedi. Vous trouvez hein? Dis, maître, je vais allez, ok. Vous avez maintenant défait à solo. Ok. La DV Loterie ne se joue pas à la belle étoile, ni chaque semaine. Rendez-vous du 7 octobre au 10 novembre 2020 pour l'édition DV Loterie 2022. Vous pouvez jouer avec ou sans passeport, tout en sachant que c'est Atlantis qui est le premier cyber à déceler la possibilité de jouer aussi sans passeport. Et le prix fixe est de $5 par personne. Le Cyber Atlantis met à la disposition de tous ses clients une amélioration professionnelle des sites locaux et appareils, des outils adéquats pour faire respecter les gestes barrières, tout en offrant gratuitement de masques. En plus de cela, des comptoirs pour vendre des appareils téléphoniques à bas prix et à très bonne qualité. Connaissez-vous la bonne nouvelle? Au Sambi Chumbo Moko Nakata Cyber Atlantis, au Betty DV Loterie, Yao Fele. À Kinshasa, 7e rue Limité résidentielle, en face de la clinique Bondeko. Ex-boulevard 24 novembre, en face de l'Académie de Beaux-Arts. Et sur le boulevard du 30 juin dans l'enceinte de l'ex-complexe Mwananteba, à Brazzaville. Au numéro 17, rue Boshi, Potopoto, arrêt métro, référence Madougou. En Angola, nous sommes à Ojiainda, non loin de l'église Komba. On a bêti na carte électeur. Na gagné ou t'as passé pas pour na Ndobika. Bon, donc, vous kende, vous allez s'il passe au quotidien Atlantis. Atlantis! Si ça va au Congo! Devise nango, ba maman na batataka rotika na Congo. Ah, tous les jeunes. États-Unis. Ngaye loko na lingaka na États-Unis. Jamaïque. Minnesota. Pourquoi comment on a sauté Minnesota. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net na film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Ouais, t'as plus, là, t'en as les boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindou. Il nous dit les jeunes leaders de la artiste de Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise.
temps. La chaîne Nabiso Bolingara Mingi, donc beaucoup de toujours s'abonner massivement, vous allez jamais. Le merci aussi à Willy Mouchin, le véritable code, le code mondial de Zaranaï, il me plus 243, il me plus 244, plus 242, code mondial, il y a Willy Mouchin, ainsi que mon chéri Yvette Moutingue. Depuis hier, j'ai mon nom que Jolie Kinsa des États-Unis. Donc je suis là avec Odile Manzaka, Nemoro. Ouais, bonsoir à la grande famille. Et à tout balinga dit les manzaka na bango moi sinzambe yo par rapport à Kande Toloba. En tout cas, bon s'abonner massivement à la chaîne Nangape Manzaka TV par rapport à Image pour ça la bien. Merci beaucoup à Oudjana mise en place. Merci beaucoup à Maître Elvis. Donc on va passer à un coup bibon. Donc voilà so mais qui maman la Maître Elvis Azawana. Déjà par rapport à Image. Et merci beaucoup na remercier Mimi Chike va mi check maman sociale. Merci beaucoup à toi Lisée beaucoup ta tombo aliko depuis le qui t'a raté. Merci beaucoup à Bassman Kinganda, lui c'est mon préféré. Merci à Dona Monica Nalwanda, Fatoubo Avida, président Golf Kizola, j'étais salé à passant, il y a Willy Pensien, Bambo Tebele, président Dom Nalil, Bambo Tenope, on a Dada Mouzing, c'est Dada Mouzing à bonne guérison. Notre monagi image, ça l'a bien Dada Mouzing à bonne guérison. Merci à Robert Kinzo de monter ma mère, mon patibi, mon ami, mon man, ça mon tout papi Kakol, c'est bon de la machine, monter ma ligne d'énergie. Donc, bon s'abonner massivement quand on est à Autoloba, dans Manzaka TV. Merci beaucoup à Flore Makini, si à la Rananga depuis. Merci à Nansika Songo, Bambo Tenamina. Voilà. Vraiment, moi aussi j'ai profité de l'occasion pour saluer la reine Ningambote, Mike Ningambote, mon ami de longue date, Eli Pemelo, donc depuis Tunisie. Odile Manzaka bien habillé déjà. Merci. Voilà, vous me gâtez, t'as un catalogue. Vraiment. Et l'euro. On a une collection Sikate. Pour Bilamba tout bas Michel Baye Nango, Nango. La tête qu'on déjà. Moi, t'inquiète, moi, Bagang et la Mikolo à Gabana. Nouvelle collection. On déjà. Donc, Bilamba aussi, Batapoto Babongamara, Bayaka, faut battre la Bastati dans moi trop. Potobanoku Tanapena. Moi, t'inquiète, moi, Didas n'a pas jour, on est leader, moi, Bomba commencer en clip. Allez, ma belle. Une nouvelle collection. Vraiment, ingénieur au fond, moi, il y a telle nouvelle collection. Il y a Zomonate. Odile Manzaka comme ça va te longo na yo na mamuna yo ba mission mi trop bilamba na la tara déjà bon parce que je suis non fona lo belango loko moni ngana za mo sinzambe nzambe déjà linga place bosoto ati ngana la tara lama lo bango bien que na la tara lamba ya zandu te ngana la tara lamba mundela sale atinde linga catalogue na sepe na ngona tindi mbongo ye donc koli na ngai kotara lundi vendredi na zui. Donc voilà, on a là bongo, je suis la sœur à Nonon Fuji. Vraiment. Voilà, ce qu'on a zande ko ya poison Mobutu. Vraiment. Donc mère na ba on a père na biso bayana leki. Ta la place naza. Et puis lito ya wera. Vraiment. Le lobby wera so dit la lobby yango. Vraiment. Na la tatende. Merci vraiment Odile Manzaka moi si nzambe ko ta swag to buko na raté po sono ta la statine na bitu na. La collection Sikale Coq. Vraiment. Ba joueur ka ba bola ton ami kini. Collection Sikale Coq. Vraiment. Griffe makasi. Merci vraiment. Vraiment merci vraiment. Bale kanga na kuiti ngana leka ba na bilamba na ndenge ni Odile parce que nga bilamba masangate nga mela masangate nga bilamba kaka vraiment maman c'est ça la ka ba ni na masangate mela mela masangate non pe na mela no te mon Dieu met témoin vraiment donc nga pe na mai kaka ba te bele ba traiter ko na ba ndenge mo mela masanga mais faut pas traiter nga pe bongo po na za pe ka Odile so na zalaka Odile te mais ba traiter nga bongo Odile Manzaka les ibières oyo kango pe na yo ka pe yango et ça la nga pe bien pour nazaka Odile vraiment so nazaki Odile était ba traiter nga nelo mo te pour naza inutile est-ce que muto aza inutile bolobela vraiment et ça passe to beta solo mutaliboma si voilà donc so ko naza Odile faut ba lobela nga so wera za wera faut ba chrétien vraiment ouais to ko ta va fi pour fêter mais peut-être comme ça mona no côté non nga na mobali na nga ona lobaka déjà que na mobali na nga il s'appelle Zaché Landa papa na vraiment donc mona na nga est égal à 150 bana batutu parce que hier sur hôtel mona moi c'est lui le quoi moi le preuve année bébé star lelo posté par Fali Poupa 2 fois vraiment posté par Fabrigas posté par Poison Mobutu moi na ngati est-ce que bango bana bango fallait rotia bango na ebité donc mon star bébé pestar tala moi na ngoti excès de lait vraiment siko mo bongo les ibeli sous vraiment nzamba pesa ta santé na yego na lingane ko lata boye parce que na rola ta blues te pour mundele pose rater sa catalogue à blues et l'excr tamaram mundele sa catalogue pas bi que joueur sombo pesa mbongo ebe ya oyebit na koto na WhatsApp na ngomona ndenge catalogue yaka omona na ba prix na ngonde batelanga na sepe na ngo wiye koma yanga na pesi mundele mbongo na déranger mutu te
Non, ça va pour moi, c'est Nzambe. Vraiment, on dit le regretter un jour, tu es bon, on a fait un crémal, parcelle, on a coupé la bilamba. Non, on a fait ma parcelle pété parce que bateau va vivre dans bayebi. Déjà on a tambola na moto. Mais lingo lo baté que muto na mutu kaleki muto na immeuble. Vous comprenez? Mais bilamba nezo sala que muto za la propre baxeler makambo. OK, c'est ça. Mukolo banobo yo sombe lamba no mo nzo déjà première erreur au sala. Ozo bon mbongo po sa nini parce que mbongo cause na 1 milliard de dollars so za propreté ba traité mutali boma salité. Normalement. Donc pour mutaye ba ko simba mbongo mo nango par rapport na yo. Vous comprenez? Voilà. Odile Manzaka moi c'est Nzambe vraiment lelo bike basomba basoa ya ba bière na yebit na ba basomba ba bouteille ba champagne eza volonté na e ndeti nga siko na melango te na la tatati mbongo dile ezo déranger ka bilamba non mbongo na nga ekufa pa mission te nga na loba bo libumu na nga ekufa nzala me kombo na nga elia tango mission yembanga nga na koza lokwa chef te mission yembanga faut sentir pe ka yembinga so na nango na kabolongo na yeti ya yebsanga dédicace partout Bill Clinton tout le monde parle de mon grand frère chéri Bill Clinton makito chiem talete ba animateur tout brassard ya moto na boya ka ba seleo pona lobake ba Bill Clinton ba grand prêtre yo ke lo ka betite moi notre votant na mbonga passe nzoka zalaka impoli voilà nansis moi notre votant na mbonga passe nzoka zalaka impoli la na générique wana aya yo lo babi yo moi no yo so libele silito lingo fonte mukua vraiment inanga na comme sika no di manzaka to bio zaka na Bill Clinton mais générique wana c'est comme ça kena ba ndenge mo bazo ba na no di manzaka mais bino mo boyebi moi na auto votant na mbonga passe yo yebi ete na ba te moi na auto votant na mbonga passe yo yebi na oyeti tento aider batu peut-être ba yebi te nga moi za na wenga tanga ba koma batapa pamba te tanga ba koma bato ba na actualité vraiment voilà yo pour nous on a c'est le pot ba crash au générateur non j'ai pas un problème avec lui sauf que nga na sepelane na ba propos na eto moni nga lelo ko buka na te na la seule chroniqueuse o wera la ta casque bora nga 5 fois vraiment lelo si je vis comme ça moi na uto boka ba président Golf Kizola na boki ba dada Muzinga na boki ba mama Muki Regeni ba dona Monica na boki bango pona nani bato werati bato wera bango nde bataka ba code na bango wana odile moi Nzamba za rapeme na wera za propre vraiment tala kota nda kuna ngati moi na vivre te vraiment na bi palais en pour les a respecter na liste vraiment eza na mankate vraiment comme ça préfère pour na soke OK tango ne na liste c'est que soka pour les a na liste combien de fois siko nga mona vivre nazalaka bongo po na wera o comprendre parce que soki mutu mo cracher po na wera na ya na expliquer mo te bogis na revesa ke na se bogis libandi no fo comme lokwa ya falengela surtout mbali bosa mo ya mutu libandi ole kwanga la poto milingezo bima libandi zaka bogis bope malia kwanga kasi vraiment bogis asanze mo titre na doléance makamta comme ça le komaka na doléance parce que tango ya meka lokwa na le roi de la forêt na ya ki wana expliquer mo ta za la souste parce que soki déjà cracher po na wera ta wera bobongisi ngato bongisa vraiment merci beaucoup Odile Manzaka merci na sebelane par ça à cœur ouvert na biso donc to so la rane bena ma mbebele Odile Manzaka lelo to ko bango archel te pesa sango ya mawa ko fe lo mdao to bungsa maman aboti ya to beto no masolo ana te ngape na kufela merde ngape na kufela merde tonga kufela merde boyamba ko fite botuna maman Odile Manzaka kufinga pe na start mboka lelo soki ba disque to yoka mabanga na nga o comprends et puis na kaba pe $100 ta mère na bisa kufe bokendo tuna kufite bonga na tele marabo nga na beta masolo wera OK na ngotrombango c'est comme non naza bezo lobela mambo na tenga na naza na pesa batu makambo bika nga so na lobelo mobo emema obi nga na sala vidéo moko na lobake mobile za fidélité vraiment o comprendre oyebi na sala ngona 2011 mati lelo vidéo na eleki ba nzembo belé ya ba mise belé ba sa na succès vraiment et puis grand frère nanga nono Fuji ayemba mombamba ti lelo elongwaka te o comprendre grand frère nanga Poison Mobutu yende mzapesa mise belé bomo na danger accès à sa première rappeur produit par Sarkozy OK. Poison Mobutu. La référence à rappeur Ebele. Voilà, la première rappeur produit par Sarkozy. C'est qu'au grand frère nanga. Dans le niveau ngaza. C'est que photo bête ma somo bo eza bien. Oh, il n'a pas de bien. Vraiment. Voilà. N'a pas faute. Na biso. Bon, on a le loban au cap. Moi, je pensais que moi mes condoléances c'était que mtaucho kufe la star pe le roi de la forêt au baza ba ikona mboka au basara fierté musique na biso to kufela maman. Mbala sima siko biso pe ba chroniqueuse tant to kufelaka. Tant pe ba chroniqueuse ba ko kufaka boke na ko lukaka pe bango botu na bango pe ndenge chroniqueuse wana kufeli maman to chroniqueuse ba kufeli ba lobaka pe pona biso. Vraiment. Po biso pe toza batuka ndeti bango tu. Biso
to mona raté que bosale mission mo bona leader mo pour tout na ke Eveline na kufi nde bomoni ndeni ni mama odi le manzaka kufa bomona ndeni biso ko photo vanda wana poto tala matanga batne ba kufela comment voilà photo yebake lelo so kufi na ngambo di lelo pe kufa na ngambo kingani vraiment normalement Odile Manzaka condoléances na ye aza na biso par rapport à image vraiment par rapport à image eza ngali ngami ko sana Odile Manzaka eza ba question batu ba tuna nga tuna bena ba Odile na Facebook batu poser un peu ba commentaire parce que batu ba lingaka yo tala marabena vision totala ba commentaire yaka Odile Manzaka par rapport à ba dire le roi de la forêt na interview qui na concert ya maestro Fabgas Tobé tango pesa actualité ba tunier pourquoi que tala akina matanga ya ko follow mideta lobby par rapport tam souffrir partie ça kenagi ndekonaye moi que les athées n'habiter et déranger un peu batebele non c'est wera lobe bongo mukolo yamba wera otuna ke question ngana na nga wera te ngapela loba makamka oya lobi na ngana loba donc oya permettre ngatina loba te na loba te mais pona ko éclaircir boyo moni lelo na oto loba ngot flash d'alaise ala toujours accompagner la flash de retour maman mama pata kufa ito mona ko felo midete OK o comprendre ba matanga belé kufa ko felo midete azalate o comprendre voilà siko tango yozo zela tango yo zela baya ko rendre visite est-ce que yo sala ngona retour parce que wera za maman na kombo lelo to moni ba leader tout bazala ki mais roga uti braza invité ka wera o comprendre wera za le seul leader o abimisi ba wenge belé bana ebelé o ça circe azali le seul leader o lelo kombo si la raté abimisa album o ba leader musu ba bango bimisa ya obimisa vraiment aota mutu partout kombo longwate o comprendre siko tango yo ngosala wera on irait yo posa leader to yo yebisoke par rapport à image qu'il est là aux athées qu'il est là pose à faux creuse si comment tanet na matanga yo be yebisi biso fa wera kende ba bengana Christinjo rat vraiment mais c'est ça est-ce que matanga pena ba komo bengana na ba bengana ki ye Sandrine ba bengana Christinjo ra mutabunda pona bino so ba bengana Christinjo ra mutabunda Sandrine na ba beauté a beta na quartier latin ba ye kotala na matanga boboyi bango ba kota ka wera nde bo pesa valeur vraiment banana ko respecter oyo zanango pour o respecter oyo zoya parce que wera beta na quartier la tante ba juste ba collègue donc tango benga da Christinjora oya bunda pona yo c'est que biso tout doit c'est importante fa to mona poza matanga ba benga na muté ata muta abo même mutu soit na matanga ba oyamba donc so comme l'accès da ki ngana na kanda mutu boy a okota te okomo be sa matanga ba to balinga ba ya ba obanga omoni voilà biso pena na matanga na biso wenge maison maintenant to mona biso profiter donc animi na ngapet na ebi na ngate pour ngaso na kena matanga na seke wera mtake seke so ngana kete seke bo repêcher vraiment Odile Manzaka moi si nzambe donc Odile Manzaka vraiment ma réponse de ce PC déjà na mutu par rapport à dossier on a lelo to moni Bobby Ronaldinho Bobby Ronaldinho azali suna wengete vraiment parce que to landa na va dire une émission moko ya confrère na biso aussi Franck Stemba na PC mode parce que à ça la paix ça est bien à l'obit de départ il y a ba musicien belé na wenge et ça causé par Papi Kokol ba bon chanteur na vraiment aye wenge na neni Kalami mais bien sûr mais peut-être ninga mono mono to masola mutu mo boye wenge Kalami te abi départ ba musicien Papi Kokol est-ce que wenge za Papi Kokol wenge za wera botiko la tape Kakol babilo mobo soki wera ye moko comprendre que biso pe to umela wengeti ngana ancienne ya ba mission belé na ancienne ya bate belé o comprendre mais poni na lobara te ke Kakol a mabe yo ye wenge ka defa na buwa ka poza nan vraiment libanga za mbongo papa o déranger biso to direct a ulo za l'orchestre ni wenge ngana ye wenge mwana muketolo ku a ulu wala je te sali a passant ngana wenge mona muketolo ya te meti lelo na zana wenge mukoni danga na leka na finga bata wenge na loba mabe ya wenge non o comprendre na wenge il faut premièrement tango ya wenge cause zala ka un esprit o moni ya bobinga na condamné te za kana muta sala tant kanda sila a loba ne bien o moni so muta za kanda conférence de presse bientôt là Yana de presse Bobby Ronaldinho mais bravo à lui moni asa chemin na yaza na wera te y a pas de souci mais batika koleka ko bebisa ba réputation bat parce que ceux qui ba oleka ba bebisa ba réputation bat ngana za na maman na mpoli ya munene vraiment na za pena mpoli ya munene ne na za bona za pena mal konsunga finga makasi mutafinga koleka nga azate
pour ya bobi na vina yebi ke na bete matolo te so na salongo na wera te bo combien de fois na ya bobi mais ya bobi yebi ka bete matolo donc asa na ba réserve au moins na tikele ba quelques secondes on changer ba langage parce que nga na peine poli vraiment nga na peine poli mais a vie nanga parce qu'on a tikele ka ba quelques secondes on changer langage sur tracer chemin na asala ngo bien vraiment pourquoi c'était que so fini kakol wera c'est planant Quand on finit à Kakol, erreur à Liboso, bando sala yangwana. Parce que na posa sous na espace te. Tu comprends? Donc posa no bien au bon sanzela na yo, so mutasa que tout le monde a un petit. Tu comprends? Pendant hier ça tika le boso ba beto mbata ko tozong sa ko to no mutasala ngote. Ata ba pasteur. Ba beto tinga boso na beto na ba faire pena bien. O ko le ça na beto des fois. C'est que so bo moni que place mo de ranger yo. OK na yo kana nenga calme bando lo bela mamna. Ça sert pour bando beta maso Kakol parce que so bando beta maso Kakol lelo. Ba doit comprendre ça sans esprit. Pour ya bobi na nenga mabete. Na nenga na wenge vivre ya bobi Alexis so pe ki wenga onde vivre ata. Abi boko mala ba idée bo bete ba 12 il ka mukie boko ta king kestero azara lisute. Mamba king kestero pe na wera place ba yeba na ya bobi azalate. Donc à cette fois wera lobi moi na king kestero tikela ngande lingo lobani king kestero bota bobi te. Ya bobi azane ka misa king kestero mais wera le ça donc par rapport à valoriser comme kestero. Tango mon ke simbate loko bino bolela ka Kakol nye mutaboma batinyoso mutasama ramnyoso. Botika Kakol na wenge. Soko kende na yo mutaboyi na été mais est-ce qu'on va dire na ye et ça la bien internet na biso ba peta wenge bo pourquoi et ça bien parce que ya bobi personne aucun temps normal baso ndeti be héritier bando ko tsa to mona ba honte vraiment ya bobi bana ye wenge ba pesa na nzembu asombela le hôtel Jenny kuto mona moni azwa ki vocal asombika mais mona poto bobi on a dit nous est-ce que aucun poto lingo le ba déranger ba tout ba na poto ba bien temps on comprend nga na zanga $100 te mais yo mona pe muta poto na 1000 francs te bazali donc ne poto synonyme on lo baté que bonga na vie on comprend voilà ko ke poto zaka ki okuta na chance ngo ya poto y a pas de problème mais que linko lo baté lelo ba mission so ba kenda poto na tango lo ba komo la bon vraiment pécha ozo comprendre Odile Manzaka nga ya bobi minga ve na biso aso la bia yebi ke na wenge bana mama na soldat Odile Manzaka mo sinzambe impoli ali bela l'état au fond na na wapi soti mutoku na belela on a mona plainte kaya mission ma papa donc na penem poli nga lo bango so wera lembi na ba relation na ocha so nga na lembi fuja ocha c'est que so fuja lembi poison tie wana relation bengela ngati vraiment merci vraiment Odile Manzaka moi si nzambe mais pourquoi combo ya papi parce que tout le monde avait ba presse d'Angola ba te belé ba yana combo ya papi Kakol pourquoi c'est complexe bango bazana posa Kakol la longwa pour ba ça n'importe quoi OK oyebi lelo so ya mazala te maître ninja qui était sali à passant yo yebi na yebi so yo za ninja nga na kondo 13 vous comprenez maître ninja na peso mbote belé oyebi ke batona mi balé mko balongwa wenge matro vraiment Michel pena yebi na ke repela longo 16h biso ku ba fan to ya avant mais Michel na etam sur 18h et mona wera parce que so Kakol a reproché abimika mabe so maître ninja oye na batu 10 na porte faut ba fouta billet à sali mabe donc yo ngo zana o izela ke ba peso quelque chose et ou tapika na porte nga na matana ba pode ma wenge na bambambong na bambango na petit wera vous comprenez donc nga na représentaka wera sikoto lo bano ya bobi banda to bando qu'est-ce relation nini o ya bobi ayela biso mata pode ma bambata $1000 asate ig malongi aza via mutawera OK so yembi ig malongi aza mutu na ote bon mutu na yo oyo yaki na ye prêtre no nani parce que nga na bamba mbongo Odile Manzaka na bamba pona wera so na bambita msu Michigan ba mi mission ba mi eza pona wera vraiment na sala ngo pona vie nanga bon bino siko na retu fo boyela biso pe ba relation o ba mata ba mbongo OK c'est ça biso to ya na bala samba ya biso ye bala samba bino za téléphone bokeyi ba sera bala samba vraiment so ba seri wana sko héritage wana ba nzele ya ville ba kota sko la samba vraiment héritage so ba kara ba 0 km kota vraiment abunda na ba degré tout vous comprenez atika lo lekate ale na komba Kakol banda longwa lela komba Kakol eza ba to baza ba lâche baza sans esprit ba pesio nzembu oyemba na vocal oyeba teke nzembu wana muteko sombelo car muteko mission ndenge mona Nicodème vraiment c'est ça complexe à Nicodème balingaka mingi te c'est la porte qui fait que wera amatela pe sur Nicodème petit na Nicodème ngana za na wera Nicodème a petit na bina za na wera na to ay belé bat basola na wera mais ngama na sola na wera tam su yango ba basola te wera linganga poani pona port ayebi ke sona ke concert mutu bona bamba mbongo eza kombo na ye OK Okama dana komona ye ayebi ke o wana mata podium wana eza Odile Manzaka ya wenge ya wera vous comprenez so na place mo bobani mama bo sala ko ba tapage ba mo na mata ye mama na ba concert prêtre mo matinga pe na tena liso ko na mati vous comprenez bon sikoyo
lelo wera olingo ka te pozo di le manzaka olata ba nouvelle collection ba les coques beauté olingo na port. C'est ça vraiment, c'est très important. Mission, il faut y en a port na yo eza solide. Vraiment. Tout le monde à l'époque, ba masse héritier ba matala porter ba banu bamba $100 le quoi mai. Ba tourner ba bambi kuna ba bambi kuna. Il y a lelo, il y a bobi, il y a nani o bamba $200. Ba peso nzembu, OK o sala relation na mutu mwate ka gene, o yembiye, o boakiye, ye abano peso ka gene avoko da rep. Yango wana te. O kufa na susa Nicodème. Parce que Nicodème ba pesa nzembu o ta batuni ya koyemba mutuni ya libanga. Ayebi ke so na boaki mutu ko tselanga mo ka e ko tselanga nzele mo bien. Yo siko za relation ba ta gene. Mais la gene comprenez, c'est Odile Manzaka, moi c'est Nzambe. J'aime sa façon de parler, vraiment. C'est Payamboka. Mais c'est comme si tu belé na wenge, se sentir Nicodème Aza plus aimé que Baninga Moussousou. Yango na uti koloba. Wera lingaka mutu po na port. Ok, merci. Vraiment Odile Manzaka. Tu n'as bien. Oyaka no propre sur la parfum. Pour nga bakoli parfum Zara. Yaya. Oyo na opera bien wera yebo ku yoki pela sur la parfum Zara. A ko pa mnage oza. Vraiment. Sko yebo yoka bo. Yaya, Ozate. Vraiment. Et c'est mbite. Vraiment. Vraiment. Oyembaga bien. Zala na ba norme nyos ya musicien. Parquet. Jamaïque à part karate. Comment on a kara Jamaïque te? Vraiment. Tout le monde a. Animateur. À part kaka. ala taka swag propre le quoi bon mamuta mataka ba relation to za na concert à Grand Libouloir o comprends bango mama mone mambo le kaditi yebisanga Jamaïque yembaka abokaka yebisanga wera ina animateur a bongo jamais vraiment wera ina animateur a bongo te oza na port na oyo ezo bundela pe mouvement wera sali orchestre na ba petit na ye asa orchestre ye moté toi les seuls asa les seuls mission oyo baba mio mongo kenango mais biso to fréquenta ba orchestre belé to yebi ke so baba mio mongo leader ba bengo yaka na wera sala ngote wera pistonara jemo ekota pistona bité bamba pe ba petit na retour wera ozela nini ka ko finga kakol akolongwa te pona ko finga bo finga yebe azaka kakol parce que to yebi ke boluka bo finga ye po alemba orchestre et simité. Vraiment, Odile Manzaka, ça m'a répondu. Merci vraiment. Ils ont ça vraiment bien. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Willy Mouchen, le véritable code mondial, les scènes code mondial de Zarane. Il y a Willy Mouchen, Odile Manzaka, très fâché. On a dit non, ma casse, mais vous allez rappeler. Non, moi je n'ai pas promené. Vraiment? Il y a Michel, la chronique. Non, je n'ai lobby na EPK que ça la so gagner. Na lona expliquer que so ba personne nzembu c'est pas que yembela mutu mo ateka gagner pour tirer ko kopa voko tare pour yana. OK, merci vraiment. Odile Manzaka moi Nzambe to kango minute belete vraiment na pena ko ba no boire batu boire borat. Vraiment. Mais na boire kate. Na boire dans les vite. Parce que pour na boire ka yo faut solisanga. Normalement c'est ça. Moi côté bou moi 100 Nathalie eyé moi 300 ça va bien na bano boire ko poza nani olekinga na kombo merci vraiment Odile Manzaka c'est très fort ça ngapena lobaki cette fois-ci tatara na revoir encore c'est Congo pour na boire kayo il faut solo la tara na Odile Manzaka total parce qu'on a boire yo ka solité ça bien té Odile Manzaka les autres parce que actualité ça mingi concert il y a maestro Fabregas tout le monde qui présence il y a les rois de la forêt. Et ça l'ennemi. Présence il y a les rois de la forêt pas moi là. Non, les rois de la forêt déjà le bac za pour na ba petit tout, a pour na ba tout déjà nazuma coup de fil par rapport à concert ba betana roga ndenge bato ba traitant que le roi de la forêt katela ki brator micro donc eza lango kutelo ko déranger te wera déjà le bac za pour na ba petit tout wera za mto sala polémique na petit moko te bango tout ba bana na ye ba petit na ye déjà ibrator wera lingaka ye pour un peu mission moko pesa makambo présence na nga na rep na yo est égal à les rois de la forêt vous comprenez eza pe na ba rep so bana les rois de la forêt pe so dit la fréquentaté mais na kenda chez donc cela veut dire que Wenge est représenté par Odile Manzaka. Vous comprenez? Voilà donc déjà Ibrator Azala na page officielle ya Wera. C'est pas immense affaire. Si Wera que poste la page Nembok Mokin Mombeta là yo. Donc voilà les gens encore erreur amitié. Balaison diabatu. Balaison diabatu c'est un peu ça. Donc Wera déjà soit que na fait nani na concert à maestro en tout cas Wera yo yebi. Ya zanemda il va play. Ça l'a bien, à mon avis, concert et les cas qui bien par rapport à l'image en tout cas. Le roi de la forêt vraiment va te faire sataner en côté. Tu as pas ça salango. On salango. Ah ça c'est comme on fabrique ça les seuls missions ou Alexa Wera bolingo na ba degré tout. Alors ça pendant nzembu na eli Wera CD. Vous comprenez? Wera ce que biso pe wengo tona besoin ka bato bongo. Par rapport à bato so banga ka ko fina ezala bongo. Ah fina nini ezala de Wera. OK. Vraiment ya bato bende ba traiter rango.
Allez, le finale. Merci Odile Manzaka, on a tout quelques minutes pour toutes ces émissions. Tu moi mingo le bit trop faut que paiement. Vraiment, na moni vraiment la melinga boete pour to senga. Poto mambo ya nono fuji. Ba uta pe poto mona leti bina kecha marche de santé. Ah, Yesu Christ. Odile Manzaka. Bana ta kecha marche de santé. Na bilamba na ya côté wana. Bango wela bilamba na ba shaya. Papa ngam na kanga ki te catalogue mundela yeba yo. Vraiment. Mona ba jia. Odile Manzaka moi si nzambe. Odile Manzaka lelo ndolo baki. Ujana. Le roi de le faire en osala maramwana nyonso. Pour quelques minutes seulement. Tout le monde va dire il y a Mundibu par rapport à Bandegona ya Wenge babeta chaque club té ba lika ba village était ma pourquoi qu'à côté Robinho Mundibu j'étais salé à passant yo yebika ndongo selenga vidéo lo bito linga ko mingi ngape na lela bino mingi na linga ko makasi Mundibu zalaka ndongo zalaka wana donc mutukuta yebiso ko tuteko changer donc yo faut zaka bongo omoni biso lelo to comment condamner le mobo o ebota déjà nga lelo na apprécier Robinho parce que za hypocrite té Robinho pena za vrai soit lingita lingité soit lingi a lingi donc ça personne na lelo on lo baté donc Robinho za kanenga za wana sala epeka bon vraiment ranking il y a héritier watana bina miel de son brigade baba crash wana mama nga ebe on te miel de son mutunanga héritier watana be mutunanga en tout cas bon ba chanteur na kota et ça livre vraiment Odile Manzaka conférence il y a non Fuji tout le monde équipé pas grand frère na yo alongwe to longoli akoki lo baté na conférence de presse na conférence de presse à Longwe. Bon, nga étant que petite sœur na ye. Na lobi boy papa chéri, Fuji na Longwe. Zela na lobate. Na lobi boy. Nga attend que leki ya nono Fuji oya sala mombamba edusola na banzembu da bango bayemba na disque ti lelo ya elongo raté na lobi boy Fuji na longo lié na BCBG raison nango za nini libanga nanga bwakanga esali 10 ans ti lelo e Pauline kopola ya bile ero bima e bimi avant ya Fuji vraiment vous comprenez et sali 10 ans ba de match 10 ans o wana musu wana sa nini 20 ans e bima raté sali 30 ans yebisanga ba mission ba kufa ope basani yango wana na longoli Fuji nga na longoli ye nga pena na longoli ye donc nenga za bongo to sama na biso en tout cas pour na Fuji wana za eloko lobeza vraiment pour na Fuji wana za eloko ko lobate petite sœur na confirmé que no Fuji aza suna Wenge BCBG vraiment mo longoli ye na longoli est-ce nga za na wera mutabimisa bane belé na komba Wenge ko wera so zaka Wenge te me ba Wenge ezala te Fabregas yonga so na tan kombo lobika Wenge Fabregas Ferré héritier Cappuccino Nier Descend talanga na neto lembi ya to compter mission merci vraiment Odile Manzaka tito la Odile Manzaka Coco ya na bako bima merci vraiment Odile Manzaka côté na bango to e ba te baloba bosu susha ngi beaucoup monsieur munabi to susu na Mignon Abraham mais Mignon Abraham il passe la fitting na le roi de la forêt c'est vrai ça la ko wera za pona ba petit tout ye ntanga fongola boya fongola soki wera kanga makolote pona bana pona ba petit tout vena Mignon Abraham j'étais salé à passer ebikat neto sola oh mutuna merci vraiment Odile Manzaka to komi na suka émission na biso te to komi na suka tout cas na boka suba tout vraiment na éviter moi toza na kermesse ya Odile Manzaka moi sinzambe to ko pesa ngo pe makambu donc bato nyos pena bat bana poto tout bolinga te kermesse to le bam comme sous béni les visions sola mabe maître Dylan monstre de guerrier bon comprendre que c'est Odile Manzaka qui na biso moi bon moi sinzambe mais c'est pas tout bazaki opportunité pour causer la biso du début jusqu'à la fin donc vous comprendre ba remarque ba situation na bino et ça là vraiment bien Alvin Lutumba le cadet de la presse retour sur Congo pour mon télévision au palais Makamundeza Cédric est mon vieux donc Tobé Banaraté Oeza Moussala on ne sait jamais mon chéri fait mon tingue depuis là j'ai voulu moucher le véritable corps de Mandela la reine Ndingambote Mick Ndingambote aussi donc bateau tout n'a pas quitté pour comprendre qu'il faut pénabo soleil ça là vraiment bien donc merveille aussi n'a pas si on beauté et je n'ai Cédric quant à moi Alvin Lutumba on se retrouve prochainement.